Jésus leur dit, allez dire à Jean, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, que le bois qui marche, que le sourd entende. Moi aujourd'hui je témoigne la... Bonjour, bonjour, bonsoir chers internautes. Ça dépend à l'heure que vous bino. Mikolo, tu as un système qui a analyse, tu as une analyse, belé, tu as surtout na RDC, Libana, partout dans le monde. Mikolo, rythme en tout cas, désormais, beaucoup de gens ont son père TV. Et ils ont analyse, ils ont débat, ils ont dans ma vie de couple à Batou. Ils ont ma maman en Belgique, à Benginga, à Pessinga, histoire Oyo. À l'objet de débattre, Ndeko nanga poto yeba leçon ni toko ko tirer, ba tu peux libanda, ba yeba leçon ni ba ko tirer. Et puis na yembo ko yeba loko nini akoki ko sala. Po na libala na ye, azo ba te nini akoki ko sala mais na minute on est na solo ba bazana Kinshasa. Pour na problème ango bazana Kinshasa awa depuis ba ya Kinshasa basali déjà inane na ndambu nde makambo ngo bima moye bazonga poto ezate po ayaki ko sala mariage na mobali na ye po amema mobali na ye libanda po déjà se baboti nazanga mon côté na plateau émission oyo apporter le désormais comment on son père chez vous. Son père chez vous, bien les artistes chez vous, c'est mieux les artistes chez vous pour notre personne comboté, tout à les artistes chez vous. Donc on a habité, binomoko bozota la bison de beaucoup, pesa biso titre oh binobolingi, son père chez vous, les artistes chez vous, binomoko dans ma commentaire wana kaka, bo pesa biso bolingi nini et puis wana na moni tina kabongo de moi, tina kabongo na personne mbote belé sikoza, maman Esther, maman sociale, on a personne mbote et puis na personne merci, maman Blandine ngebe, biso belé sikoza, mbote belé na bino na lingara bino mingi, bisous bisous bisous, na zanga mon côté, mioma, la canonne azawa, boni ma chérie. Bien son père. Famille, ouais. Maman, bana, bon, on se base vraiment kitoko. Mais téléspectateurs, on se base pourquoi la canonne? Ouais, la canonne, Tobimi Sanka na mir makano, Ndeko izalera afiyu aza kano, afiyu aza kano, nde et komara mirma, to check kano na suka dans mirma kano, et to créer chaîne. Tobi chaîne pour kano wana ezana ngo singlier mais biso moko dans féminin ngo ezala raté biso moko to komisi ngo la canon pour na Mwuasi na zongo bongo yango to komisi ngo la canon donc et la tanga mbalama la canon vraiment yango la taille mbalama ko la canon to za so biso mbale karaté to za na mutu moko awa bino moko découvrir ye waza awa se présenter ma chérie Boni bien chaud. Bon, on s'est présenté car pour faire la salle. Grâce à Ndimbu solo à poto messi noir la tigresse. Yabino. Pourquoi la tigresse? La tigresse elle est boba na bino té. Na domaine ka ya mbetunde na koma tigresse. C'est ça quoi. Merci. J'ai donné na kokite pardon na kokite et c'est qui sera baramoko. Tout ça, l'histoire, nous partager, tout débattre. Histoire, Waneza. Papa, mon boya qui a une mission de service. Abota Mwuana na mokoka ya mobali. Akenda ba mission de service, c'est ça qui va tenir na fait fond penda au même téléphone et na pasi. Au même pour jouer na WhatsApp, ça a problème fois que luka réseau, ya ko luka. Et ça là que garçon na jeune garçon na tika robota na sima ah tika ko zo la fille moko boye ba botine bana mibale ah ba botine fille wana bana mibale na musika kaka ayoka lisolo ke mwana na ye abota wana na ye Kinshasa te jour akoma Kinshasa benyu mwana na ye bi ana sana posa na mwana Mwuasi bokilo na ngala la koko na nga mwana na ye mobali mema Mwuasi na ye na bakoko na ye komona na bamonana la fille wana azalaki Mwuasi ya papa na ye bangane ko bimana pendant que papa zakaka na nini na mission de service mais babimaka
abimaka papa tinda ka mbongo na ye papa wana baneko bimana la fille azana mwasi ne na ndako botine mwana papa wana azana 85 ans mais le quoi mibali ka nde bazalaka abimaka pena jeune garçon na jeune fille wana ba jeune fille peka le quoi le kosa mbongo azana mobali na jeune garçon mais azolanda kuna awazwaka oto azwaka bisengo et sali que papa wana kenda na ye mission de service mais la fille a benga papa parti à kuna tant comme on a ebissé papa nazana zemi wana mwana liboso nazana zemi papa tunizemi nanga lobi yo pendant que ça ka zemi ya papa te et ça qui c'est ma jeune garçon donc après ça qui ka pas luka mbongo papa uta mission de service aye ebisi boki ebisi mwana neke nazana posa na mona bokilo nanga na ba koko nanga ba ya na ndaku papa loba te afungola mbanga te abaluka kota na chambre batu nyonso batikali baza étonné bazo comprendre pourquoi papa lobi le côté monde bakoko na monde bokilone mazo lobi le côté quelques jours après moi sina mobali babimba kei quelques jours après moi sina ndaka koma ka triste mobali atunya lobi pona nini okoma na attitude oda depuis to uta pa na biso okoma ka na attitude oyo o tenga na oloba te fotu na papa abino c'est qu'on papa na boye bani mwana mobala kena ine tie papa na bango avanci papa na bango mama na ya lobi mama ki lobi papa ekoloba la fille wana nga azaki likangu na nga libanda zemi nga na ebi mwana liboso alobaka za mwana nga na ebi te libala wana ekosimba te bobala na parce que nga sina leka place wana mobali alingaka mwasi ne mingi na bana na ye miema na ebi te en tant que Mwuasi na ebi to ko décortiquer ndenge nini le bana mpona yo mwana mobali wana asala nini na ebi te donc pona ngai na papa na mwana faut ba boya fille wana na papa pe na mwana faut ba boya fille wana parce que fille wana c'est une sorcière ezalaka te et bon so ayeba kite ke wana papa ya intel oyo mwana intel ouais ayeba kite mais era kosi no zemi ma bête pour zemi wana ayeba ki très bien que zemi eza ya mwana eza ya garçon ou donc petit chéri na ye par rapport ya vie oyo abande ko bimana ye akosi ke no eza zemi na yo po batindele mbongo batindeli yo mbongo soki pe mbongo batindela ke ya avortement soki batindela ke mbongo nini sikoyo o gérant ndenge nini obima so po yeba ete ke obima na papa obima na mwana mais pourquoi kokosa nga eloko esala nga passe eza ba jeune fille po ba makamba bo ekomela pe ba fille mususu awa na kin pe na bata théâtre wana zemi ya mutu te mais okosa ke na zemi na yo mutu pa yo ki pe passe azu patindeli yo mbongo so ki pe ya kolongola so ki pe ya traitement so ki pe ya nini awa ya lokuta siko olo na nini mko mutu na découvrir ke makambo yebisaki ya eza ya lokuta olo na nini na kati eza bien te ba fille na biso bazoyeba ndenge nini ya kotambola te na yeba te so il faut kolandaka ba émission pour boyeba ki batambolaka boye to batambolaka boye te non ezalaka bongo te yo na tango olingi mobali nde jeune garçon wana zaki bazaki na ndako moko bakoma na ndako moko to bazaki na ndako moko na tango bwana mobali ndako moko pourquoi obanda koluka lisusu ba engagement moko boye oyo okomati oke ko tomber papa abo kilo po otombe de papa abo kilo ce qu'on attend otombe papa abo kilo pourquoi lisusu koluka lisusu kokosa lisusu likolo po papa abo kilo kuta kokao akokai amsu kolimbisa bon a maîtriser na yango pe amsu pe kokosa pesa akite po a mobali mais e comité na niveau pe obakisa kina balokuta likolo ozomona te keza bien te ezala papa ezala mwana bako limbisa yo te oza mwasi mo ozo mériter mariage te pona nga siko pona bana kasi bana déjà se babota mi bazami balé conseil ni ko pesa ba to ana ne sa émission ba kolanda ngo ba pesa nga si je ba lobia minata bana ko sala ba sorte ba émission oyo to yo ka ba via ba tupe et ça la kebso to atira ka ba leçon na kati to ba lo ni to ko sala pona ko sala décision mo nga mo côté ba to belé ba ko na ko o na santina o na ju décision. Ouais, so bana leçon bako tirer aminata pona ngai na loba boye. Bana bako boka monte parce que bana
ezo la ça clair que bana basa ya mobali o basa nda kumoko po papa za kinye na mission de service. C'est sûr que à cause que soit air voyage qui na tikala na retard, c'est sûr à cause c'est bon. Mais ayebi pour moi sindem taye ba Mwuana que Mwuana onde na ebo eza ya mobali o moi sinda yebaka. Ata kutu so ozaki na maîtrise pendant que Mwuana za libumu. Mais à Mwuana robima yo moko otala otala Mwuana wana par rapport na ba aspect na yena ndenga zaleli otali papa na ma ngale ebite baba simsu ba manka batik obi mana papa na Mwuana o mona ta ba nini te ba on sa te ba comparaison tout monde ke batango ba ça un peu semblable hein o remarquer que on te et ça la passe au même sujet aux sujet mo ya passe to se peut ça là on da film pas muscador sujet autour lubela o famille monte ba kokani ya na on te foka ko condamner la fille pour et amambusi kweye pona moi sana zana ya mabete vite o bunda bundi azu papa akutani ke azu deux personnes mais na deux personnes anakutana papa akutana mwana msusu ayeba ki on bolingo ye alingo sala ngote babishida tout epesa mbongo ya talibwe côté papa zo pesa nango sikoyo yo yebisa ngai to condamner pona nini bana wana pona ngai papa za mtima malamu ko bebisa foya mwana ote yondo saki mabe autriche ki mama nzambe a exposé yo Abimi si yo donc tika foya mwana naona kimia basi baboti bana bango kolinga te mwana na changer mwasi abokola bano ya mama bolingo zakate kutu appuyer loko yango bolingo yango tiango koma pena makasi babalana bavana ndaku na bango wiyaya bavana ndaku na bango pokote mususu soki ke okaboli bango na mono mutu ya mabe po yo oyibina nu mama okelinga mwana batamukiye yondo za lisumu makasi parce que oyebi nini Aminata Bible nezo apprendre biso kokosa po aneza place mo Bible lobi que les faibles dit que je suis fort o mona kokosa de yangwane ye déjà moi c'est ce qu'on sani abana luka mbongo ba conjoncture ba situation vivre atali boy pas beaucoup ma bien puis pas ara fi moi classe moi kabelo moi talo ezanga te bona beta na papa ya yeba est-ce que soit yeba kani ngoli ngabonga ngoni ngati donc papa sala ke bana na yo wana babalana faut ba koko déjà bazar kati Aminata infidélité ya mwasi na mobali eza différent donc infidélité à moi na mobali est différente parce que mobali ata soka zo tricher mutako pardonner donc ils a pardonnable facilement mais on bata kiende mwana no pa ko isu wana tricher mais moi maman mo ko na 85 moi maman moi 50 yo ye na mwana 22 ans alors mwana no a 30 ans ozwa c'est simple aza marié aza na mwasi na ye oza génération na ye mais attends aza pour ça peut à savourer aza na moi mutu pembeni il faut za ka jeune aza maman ndeni so aza na pour ça maman ofanda kana mwasi ni wana ndaku maman nem so aza 70 azoto mo maman mo 50 po mutu lokwanga nde na bo so na zui papa nyonso ozotala ngai ndeti mutu lokwanga grâce nzimbu bo yoza papa mukolo linganga franchement faut za ka shida siko noza na mbali mo pe na lingama kasi ona lingama kasi aza mwana no kasi alors zwa aza mwa mama po mama akuya na mwana no ndeni omoni papa ndaza mabe batika fi wana za innocent alukaki juste mbongo shida to epesa mbongo kota papa epesa parce que na forme azotinda so apuye bato basala makambo wana grâce nazo apuye bato basala makambo wana te mais nazo loba ndeke fi wana kokome ma charge ya papa wana te po papa na nde mutu aza mabe c'est ça infidélité à moi si yozolo babongo parce que grâce à yozana nous célibataire ozana nous oza marié mais moi si wana otobeta lisolo na histoire oyo azana mobali na kati ndando mo aza marié so aza marié to so aza fiancé azana kati ndaku ya mobali wana baboti pe bana ozomona en attendant que oluka isu ba shida te en attendant il faut à se concentrer na mobali na ye ozomona ba jeune fille ndesko ba aza marié maluka surtout a tricher omona te ki wana eza infidélité eza makasi c'est impardonnable mobali ko pardonner te babi infidélité na Bible babi est dépendant na mobali ye mokonda otala ke so na pardonner moi sinanga a pardonner moi si bon pour to boko la bana nde yozoloba na pardonner mais que ceux qui alobi atala pena na sens pendant normal réel à quoi pardonner moi soana te parce que ils ont infidélité pour moi si o déjà yibaka atika ane moyibité
a continuer ne ka koyiba bon lelo kutu ba kwesi ngo papa na yo pour ba pesa leçon bon o abande ko tricher liboso ozomona donc ezaka passe ngapo na nga na condamner jeune fille wana mama waza mwasi na yende a pardonner ye parce que aza mobali na ye babala na déjà mobala sali erreur donc maman de a pardonner mobali na ye ba vanda calme mwasi wande ay ko tia trouble na kati ya foyer na bango si akiti na mwana. Voilà. Ça départ et d'autres, couple ami balé. Maman a pardonné papa. Yo papa pardonné pe jeune fille abatu oyo le ki selitan. Pour ce qui peut moi na no tiki pour na mabana mi balé de mabele kwe. Sko akende ake sikoyo koma ita libele kote ni. Po libele ne deza yo kwe melisi da liboso mi balé libele lali. Azaka na mobali ne ana papa yo ndeza na mutema mawa. Mona sikoyo mabo sali fi wana po sali mabe oyibie bo jeunesse. Pour ce moi non pas boyer, c'est que on se retrouver ka boye na nzela. Alors a continuer na bavia bashida te. Pesa chance abala na mwana. Mema. Na éviter en tout temps bitumeza wa, bitumeza na éviter grâce à l'obi qui a pesa chance babala na mwana na pour ba comment ki na niveau OK. Mobala comme ko luka ki ko senga fartir pa ya mwasi azwa mwasi na ye a honorer mwasi ni mama bana na botele bana mibale na éviter grâce à l'obi tika bango babala na. Non, bakotika bango babala na te. Pona ni mema. Bakotika bango babala na te parce que mwana wana asasangisi déjà papa na mwana. Ozomona ezati ba u mobimba wana atakutu to baluba te peut-être pe bango pe basa baluba ezati ba u mobimba mutu moko sangisa na papa na mwana omoni nzota papa omoni pe nzota mwana ata na yo moko mwasi nazaki ignorance est-ce que sala ki on ke conscience yeba ke oh papa bima no pongo mwana ne yo azaki ignorance yeba ite so yeba ka ningo solo te pona ngalo kwa yazaki ne ayeba kite pona nga aza innocente ye aza mutu bati les charges te muto réparer ba kambo nyonso mirma eza papa parce que soit la fille eba ke papa aza msu ya garçon mobali na ende papa ne wana na nzimiti atakuto o fille mobe muto esala bien te o permettre lo kwa bongo te siko lokola ke aza innocente eba eloko te ba limbise ba mi balé vraiment moi moko kuto kokolo bata bon je m'en fous bosko mi balé papa lobi eloko moko na bosana ki papa lobi ce qui nous permet de balayer, ce qui nous permet de communiquer avec nous, c'est que nous avons tout ça là qui va mettre aux alentours. Mais la takufa na e po azama de. Kobimana ba mike, azu zongela e. Oui zongela e papa pene zongela yo. So kozota les zongela ka makambo ngwana e mataka o mona kelongi ane mataka yo. Ya lo kwa nzambe azote ya yo. Kufa na yo kakazwa vese kufa na yo. D'accord na grâce ya te parce que omoni papa aza papa moko aza responsable aza marié ana mwana na ye ozomona ye akana ki yango te ke msusu makamba bongo ekomela ye eza lokola leçon oye pe akoki kotirer ke kolingaka de gauche à droite et à mabe tala lelo na ke kokweya e pa bo kilo na nga ko benga nga bo kilo na ke na kweyi na ye po toyebi pete au moins les camarades, on a même soupé papa banda na la fille avant. Au moins on a même soupé moi na ndem banda avant. Aux hommes on a ezo ça la passe, eza les camarades boy ok. Papa ko kufa na ngote gracia. Papa aza papa moko oyo. Et ça lié passi à mona na kosa ki mwasi na ngapo na kwe na bêtise. Aux hommes on a papa akosi maman pour akwe isko na bêtise. Sko bêtise ngo pour ezala réparer, il faut moi souvent lande azala te na foyer mona na ye. Pour y azala tranquille, il faut moi souvent lande azala na foyer. Moi ça lande azala, il faut assumer responsabilité parce que de part na eza ki mabe, oza déjà moi si msu ba senta ki ende ba ende ba ka tika batuana après ba bandi ko bota lisu deuxième. Si l'État va lui les factures pour pas balayer, oso comprendre. Mais er déjà comme il a une responsabilité, ya Ndeko moko boeto, mutu moko bo apesi confiance que au moins sinanga son azumbongo na robala. O continuer sous la relation na ozaki na ngwa hier ti. Et bi ke na komi da engagement moko engagement na o ezake ezo promettre. Ozo mona soki ezaki ba engagement mo ezo promettre te ne grâce ozo le ba wana d'accord. Mais engagement na et promettre te engagement homme fille on a zaki nango ezo promettre parce que babota ki déjà ba ngoma sengele facture pour ba balayer ozo mona ezo promettre fala vanda kaka ezara pour de la République maman
ya bamboke beto mona za mbongo maso continuer kaka kolinga kaka kozala wana na ndimi na ngato vende libala mbongo ezali ozo baye bambongo ezo uta libanda en tout cas eyaka nango kaka pona ngai sio papa na kokoka komona mwasi ana te po msusu ala longa kokufa baboma pe na bana kasi po bana na ka mwasi na mutaboti baboma bana lo babomika na bana ngo comme ça makambo ekata na kaka pour non mon loso na olobaki bana bazaba fille aza innocente ndemo pe fille aza innocente parce que asali yango ayeba kite ke papa na mwana bango nyonso misatu baye ko apprendre bango ka sur place donc ezali ko moyo ya condamner la fille makasi te bon habité pour mimo lo ba msusu azaki mutaba gauche droite ma beni neza nzamba sema boko mi bale so seli gauche seli droite eseni gracia omoni yo oza ko appuyango parce que yo mona ozana no jeune et en plus ozana no célibataire parce que biso to beta lisolo ya célibataire to beta lisolo ya mutu aza engagé parce que ero koti na ndako ya mutu oza na toi na ye oza da na engagement ya mutu wana parce que ozo déconner lisusu ero déconner ngona nani bon ayeba kitende ozo ba kaza innocente oza innocente te mama pona ngai non le bawa oyeba ki ba acte na ozo sala parce que na tango olingi papa moko boye po a bakisaka 1+1+ wana ozo sala ngo oyo lesa mobala batumbonga masumu ne mobala na ayeba kite aya ozolia parce que ebike emsu mwasi na nga usot emsu ba dépana ke na ba relation na ye usot ba dépana ka emsu na famille na bango or eza yonde ozo créer ba makamususu emsu ezo créer le mobali pe nini o ba empêchement musu mobala ko ozo pe musala te pona ba bêtise nozo sala nga penda na ngo d'accord ti mwasi nga na condamner la fille mwasi osali mabe obandi non kokosa non mte kwesi yo atakutango bosko so pe papa pe azaki na emsu pe mama kufa siko so kini papa azaki na mwasi te ata pe bon akolimbisa pe ka yo pe ka te ataka so lobi ke na bongisa kasi foyer na ngati bon foyer pe zate azaki papa azaki ni na mwasi te to mwasi bakabona to mwasi akufa est-ce que papa wana akolinga peke mwasi neti yobe azunga na alinga te alinga perdre ka tous les deux côtés balo barango adage oyo baka en voulant trop gagner on risque de tout perdre celui qui ne risque rien n'a rien faut toujours risquer dans la vie faut toujours risquer c'est pas bon risquer pour aux appels n'a rien on vend ka boebe on lali pe balali vamos à telema c'est ça la fille à sali et alors le mo boye ngapona ngako so ngai bazaya bandeko na nga to papa na zaya papa na nga na aleki ya garçon ana na nga na so na papa tu sais s'il y a moyen pardonner c'est mec qui na ngai tikele penza ya zala na parce que deux enfants déjà so papa lo bi ona koko mona ka été bon so moyen zali nga na to bima libanda mboka to tika bongo kasi bazala laisse poser le moyen na ka normal grâce à s'il te plaît la fille elle a risqué pour perdre donc à perdre nyonso péché na ye ponanga mon makambasali papa wana ako pardonner te et mobali na kachanda ko pardonner te erreur asali eza grave asali erreur mais to ka l'amour supporte tout hein balimbi sa kanyo ezo dépend on a le ezo dépend parce qu'on a mobali o eza ce que yo débat biso to osala par rapport ya ba fille o basala ka bongo po basala ka lisusu te so comme dans relation moko o ezo promettre et dépendre na mobali so mobali lobi ke non nga na olimisa ata na bible ba komango infidélité ezala ka te ke impardonnable ezala ngo pe pardonnable so ki mobali alingi so ki mobali lobi ke nga na ko lapider mo stanga na bengana mwasi na ngai te nga na regarder mwasi na nga na limbisi na berere asali et dépendre na mobali mais ce qui peut mobali alobi te et simba lisusu te apesi nga soni et en plus papa na biso pona regarder dignité na e il faut moi ça kende to rosala eloko te donc biso to pesa kaka conseil o eko komela uso eza na ba famille mususu pe mususu histoire oyo eko komela bango ba ndenge ni ya otambola ba fi na biso awa eloko ezo boma bango eza lokoso ozomona bolingi na yebite bolingi bosa ndeni bakabelo toni bolata kabeba mona mino chic yango esala ki à la page yango ezosala ke bokomo saba n'importe quoi c'est pas bien grâce à na yebite okoko pesa ande to kende bona yebite Montréal to combien na combien de minutes pour na yebite grâce à pesa nga conseil na papa wana opesa nga conseil na mama wana o azabo kilo ya fi wana opesa nga conseil na fi wana opesa nga conseil na mobali
na éviter na bango 4 pour les langues non peut selanga bango conseil pour na éviter makambo eza kilo to zeba te to ko gérer onde eza kilo mais eza na mukie so ndeti ke bo comprendre so ndeti bino bat ko l'histoire bo comprendre pour nga mama yo to moni kombono na simbite do yo za bien moko wa ma bien pour ngai mama za mutema bo mama limbisa bo kilo no mwasi yambaye maboko ofungwama bo boyo kisa papa soni yo ozalaka mais papa lingi mwana mukie biso sto yebi ke infidélité pas mobile zakate oui mais moi ça liboso ayebaka moi ça liboso kenda ko bala moi ça mi balé na papa mais o ya komero yiba mwa mbana mikebwe abanda yiba déjà mabe yo kisa papa soni yamba bo kilo no maboko ofungwama papa Kopé sa raison te que au kokomona bokilo nani bokilo na ote. En tout cas, il faut au luko mona so kokomona ndenga bokilo te mona ndenga ki chéri. E bo banda okutana na ba terrasse. Papa mwana ya papa. En tout cas, wana za mwasi na. Concerne on peut so kobota bana mama. E ama be moko na kosa ote. Pona nga concerne nga loko za de na D okwesi da ndeko nga mwasi libele lali na C continuer kana ye boza la pena to ka foye na bino kende liboso bo umela na bo kele bino ba flair o nyonso biso to koko loba décision ezaka pa na omoko bo comprendre kaka pour la fille amso azaki gauche droite to ebi pété amso azaki avant aya na ndako garçon to ebité wana to supposer kaka mais nyonso biso nyonso to ebi ke fille nyonso luka zaka ye loko asimbi na kisi tazo luka ngwa msu azwango pa mutu to condamner poani balobi nzembo mo ezo ebimi kolo babi dola ezo peto la venda siko yo siko za na mbongo te ozandeni donc ba fleur na foyer na bino mama bokilo za mutema malamu yamba bokilo na yo papa soko yo moni moyen te kufa soko moni moyen te kufa na yo bokilo mbanda kotia ku bokilo mbanda te so tie bokilo mbanda obando yoka bakanda mobo yosko zwaye kaka ke mwana na yo mwasi ya mwana na yo bobo pesa papa pas Jésus senga kufa na ata avant kufa na ye en tout cas grâce à makambo mima pesa nga conseil na bango so 4 va tirer ou va tirer les sons. Ouais, donc on a concerne on peut ça non banana na maman pour en tant que femme moi c'est vraiment ça a plus na valeur na banana na maman en tout cas maman zala pena maman la qui ça penza motema na yo ndenge maman zala kandenge babi la femme doit supporter donc il faut supporter ba caprice au moni mibali ba lokwa ba bébé mobali kota la âge na été mobala ko za mkolo ndeni a bébé pour o sala ka berrer mo om subiso basi to sala muti mobali limbisa mobali parce que mobala za na bébé donc ozana besoin ya papa pour biso basi boy soki mobala za pembe na biso te to fanaka mwasi azongaka mwasi azalaka bien azongaka fleur soki papa aza pembe non limbisa vraiment papa soki ata mukanda ngo ezaki ya ndenge nini mais à travers une chaîne oyo ezo pesa quoi à travers émission on est toujours pesa concert on pesa les artistes chez vous donc à travers nabiso limbisa papa penza limbisa na mutema mobimba parce que papa sali erreur wana to ko masquer yango te to ko pa kolongo mafuta te to bi que papa sali erreur limbisa papa na papa to rosenga na papa en tant que femme papa osali erreur au sali to lobi oza mukolo oyebaki ba acte na obande ko ça parce que er ozo poser acte eza na conscience et ça biso ke eloko osala eza mabe papa conscience na yo banda yebisa o kemram ozo sala mabe mais au santé que luka kika quand même yo pe ozala ka loka papa mususu ana mama na ndaku ape na moi copine e moko mpanzi osala ki eloko oyo eza mabe siko er osali eloko wana nzambe lesko mutafutu abimiso en tout cas 2020 obabi mibali nyonso na mpoasa 2020 eza makambo mibali nyonso babimi na mpoasa parce que bozo sala mabe makasi bozo sala biso basi mabe makasi yango moni obimi na mpoasa na 2020 oyo papa luka o réparer erreur na yo soki ata okosomba cadeau moko pona mama osombi cadeau po papa mama alimbisa yo neloko yo ya yo sali ye
ozoki si yo oboti si maman après lisusu maman zo atikali awa yo voyager atikali na mwana kobunda komuna yo lisuki suko zemi suki OK suko bima suna bo kilo na yo oyo yeba ete kasa bo kilo na oloba ke yeba kite mais eza mabongisi ya nzambe nde sikoyo abimi si onde na posa par rapport ya makam OM so bande ko so baneno ko tricher na 99 fois donc moko ka wana ezozanga un peu comme na 100 omoni bakangi yo donc ezala bongo jeune homme to senga na yo vraiment oza mobali yo ndo ozwa décision parce que na minute yo décision finale eze pa na yo nde mto simi nyonso so yo lobi ke na limbisi mwasi nanga ata papa siki nde nini okita na ye parce que ça mwasi na o so po lobi te na yo papa sonité ndenge na lobaki avant obi te mama kenya na nuso kenya na nukovanda obongisa berère na yo ozo comprendre OK otiki pe mwasi akaki obongisa berère na ye mais maman nde na lobaki en tout cas berère nyonso nga pene na kiteli ka yo mando memi fardeau ya histoire o yo mando omemi fardeau mbala sima soki mususu ba lobaki yo lisusu te mbala sima osala lisu bongo te mutako osaba acte wana e aneti ba grâce ndenga oloba azane na mbali te ana est célibataire asangisi jeune garçon na papa o comprendre mais yo oza déjà na engagement moko boy quelque part ko sala bongo te ozo mona donc voilà concernant voilà cher internaute balobi désormais mission oyo na kata son père TV balobi son père TV ezo so eloko ni ezo so ezo banate ezo so kaka grâce à moi il ba suka na bato balingaka yo ba mbote ba dédicace na ba oya yo et osala moi bien quoi amir mais oui que dendo libande za kelenge koleka ndako. Merci beaucoup pour comprendre. Bambote belé oui vina mbombo ba fossette yanga ya kati na Londres, gros bisous. Set ya divanga ya yo yeyo ba gros bisous na nuka mai na lingi bino mingi ba ona tangite na oye ba bino lisute il faut bo rappeler nga quoi. Bosani la ekela kama boss Patrick Ngambe le poids lourd de la presse yao yango ba gros bisous ya lilo basuka mo bambote na bato balinga lilo balanga suka yaka par rapport à ba fan nga batnya so bolinga mir mala canon donc mir mala canon abandana dans numéro 1 na ezala banque mondiale le vrai exemple à suivre quoi donc yo yebi numéro 1 nga ngwana numéro 2 Jivenchito ya bambote na yango wana donc on est ensemble Max Kakesa na peso bambote Raymond Munganga Johnny Kabengele babi mikolo mir manda son na top Johnny Kabengele à partir à Italie mir manda son na top au comprendre ba boka ki omi maloko tio dans son na top Johnny Kabengele na pesio bambote na nga na son excellence Pati Mateso na pesio bambote na pesi mbote na nga na Renat Sasa yo na bosa na ngote poza donc oza omo ya coquette Sasa na pesi mbote na nga na Mati Mayamba Chilele Muzela Gogana Supreme Gogana na pesi bambote na pesi mbote na Darby Matuka na pesi mbote na Clémence Mutamba la pesi mbote Bompu na pesi mbote Ornella abaki sara le cœur Nadine Lumaya na pesi bambote belé na Charline Dongala touro na bosani yote Misekabu na pesi bambote batu nyonso bolinga la canon na lela bino ya dégâts lela bino ya trop donc lela bino ya trop Eric moni kombe kimisusu na cour des grands Eric Jenny mama ekombo Eric Jenny na pesi mbote dira makaya wangler wanga na pesi bambote donc oaza posa ozwa mirma contact na eza 00243 90 77 41 584 00243 90 77 41 584 voilà. Grâce à moi numéro peut ça la bien. La pèse à kaka moi renouveler pe compte. Faut ça numéro dit. Bon tozo pèse à pour ba pèse à kaka 243 89 745 42 90 243 89
745 42 90. Donc wana nazana bureau te de ko benga ka do aga ko babipanga te kotisika allo naozela vraiment azozela mama na bossa ni boss teacher donc so na bossa na kinaka ndoki à partir ya Turquie boss teacher tara yo oza likolo donc tozozela ba forme et qui tapoto dondo vraiment tozozela ba forme pe qui tapoto dondo to dondo ba dondo on ne sait jamais na pesi mbote na ngaba lobi na tinaka bongo wetu wanga wangler na kata kupu ya le cours de grand na pesi ba tu nyonso cours de grand bambote belé na pesi Diramakaya, Falove, tout le monde, na pesi bambote belé et sikoza. Donc tindaka bongo moi ya kati balobi yo rumela na yo, maman c'était ba maman sociale, maman moko solo la bien, morete mbela ma copine privée moi ça mbijine États-Unis, nazo c'est la rande to lobaki, ba tuto balingaka son père TV, bambote belé sika boza, anori de non de kemena, babora kiote, na habité to linga to chité na biso mais na habité moi ba SOS na ndeko na biso tingi tingi o azobela, na habité moi ba SOS. Ouais, donc son père Yozala Kouna, Ozaki Kouna Ndeko Ndeko zo ba interview pande konabiso en tout cas toza na de cœur batunion so vraiment ba fan obolinga théâtre ba fan du théâtre bosunga Ndeko nabiso aza vraiment na besoin d'aide na bino besoin de soutien na bino bozo numéro na pas son père donc bo benga ye bo fortifier bo tindela ye ba mbongo de façon que vraiment azala soigner parce que yo ebi misu vraiment eza vie so mutaza na misu te en tout cas vraiment za na chaos vraiment en tout cas vraiment za na chaos toza biso moko te photo biso so artiste moi et ko zala bien pour na ndeko na biso to pesa quand ndenge malobi quoi donc l'argent répond à tout voilà soki ba moyen zali seka ndeko na biso se retrouver yango to senga pena donc lisungi mir malobi déjà c'est facile donc mutaza posa na ozongo kapa son père Nanzela son père directement dans Boédé. To sengele pena ba SOS. Vraiment ba SOS vraiment na ndeko na biso tingi skaza na batu tout oyo balingaka théâtre moi lisungi na bino ata lisungi mbongo te ya prière na bino ya ba peine na bino ko fortifier et ko sala bien puis na lobaki batu nyonso bazo tourner ba film en tout cas to za makasi o benga ndeko na biso to chakaye ata ne tane wana za a tourner que sala bien to lingi bino mingi tiraka bongo de mbomo ka tombela tiraka bongo moi tombela na moni susu de ka sengembi bambote belesi ba bisu na bino Elisabeth Shungu na kata Suède bokilo de moi na besu mbote na ngana pegile lobinda tolela bino fo na Super TV bye désormais déjà Jésus leur dit, allez dire à Jean, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, que le boîte marche, que le sourd entende. Moi aujourd'hui je témoigne la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Aucun problème.